ozaki na moi nzungu na biso to utaki na ngona ba mpumu la kenoko na ya sous-vêtement miroir. Voilà. Tozo beta masolo, qu'est-ce qui s'est passé? Alors na tango wana ndeka na auto ebisa siko tango to mati na podium concert et bandi et là on a constaté que makasi ya biloko to utana soki na simi kaka micro ya pam na lobi hier il y a lelo eza lelo donc salle nyonso zo ganga quoi yoka instruction. Oui, tu suis déjà bateau, boy. Tant que sous esprit na ye école biseki awa moto azate. Bateau nyos baza ba esprit dire ba compliqué yo. Nata wana apia bino ata $200 te. Akobi misa $10. Ri akei bino botiko potana. Mais soki ba yebisa certainement to si to zelio déjà bateau na kate sika. Bino ka bobeta. Ndako zo ata 300 500 boaki bino bozo tiko zoka. Tango bato bakowela ba mbonga ndenge wana. Soit okokota na ba concert na vide o ba coach na facilité po boza ba fan. Bozozo bambonga ndengona na yango mona ka batu mususu OK maladie c'est compliqué te mbala moko okufi Werason na ndako ya frère Patrice un jour nazalaki wana na ndako ya frère Patrice parce que maman zaki na posa mona grand frère ya frère Werason to kendaki na mama kotika na mona ki bana Werason bayaki congé na bana ya jibe na yebi nani fali parce que je travaille à la Bralima. Dans le département nazalaki ngani na banoko garder côté ya instrument ba fali bango nyonso ba ferré bango nyonso tozana bango face à face ba matana ba podium ngana bano zala wana ba alors tango ko ya imposer que concernant to ko beta il faut za la couleur boy il faut ça la boy ba tout temps ba ko respecter ngo or que ba zo respecter recommandation oyo mutu azui na monde ya diable donc c'est ça na côté ba musicien ya mokili donc ndenge ko zala ndenge na yebisaki ke mama wana moluba tanga gangaki marge na boyaki endoki tanga benga papa bakosi nyoko oyo kosiri sa famille na gangela ke mais tango na ke komi vana eli de dia zaka eli de dia et dérange ki ngai mama lobi boye pona ne siko ngai nde fallait la garder ngo na nzungu ba pesa ki biso dommage ngana zwi nzungu na ke ko pesa ndeko moko na biso te tala mikolo boye ba mère ba komo remakenga bomba nzungu na miroir wana ke na pesa ndeko wana akufaki pour place chaki il fallait pas mbule zwango ni to mona zengi ozo mona bambuta makamuso ba ko ebisanga net na ba boulevard ndenge za bonnet na ba 7e rue wana ba prince ba bisinga likamo sala ngo na 12 heures siko imaginer boulevard ndenge mitukele kaka o maintenant on peut se battre qui sa basi kolinga basi yo moko linga mo snakis 112 bikila biloko moi ça za na règle na koliate ozo comprendre et mais ça va se soupo bima bango zo ba makanda bango oui bazali bon na zo boye kolongoli kobota bazebele la longoli kobota bazebele mais nzambe pe asukisa ka na mama ya mwana ngai ya liboso na loba baser baza na posa mingi batambola ta demi nuit batambola mutakala ya osala mikate ne avani na ebonga nini na mikate yango mais soko vani na ngambo ya balabala kuna na se na ye vous allez m'excuser sous-vêtement na izo monana aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana olongo na nzambe oyo babenga na makomi. Bonjour, bonsoir chez vous, bien-aimés dans les Seigneurs, très chers internautes, nous vous aimons beaucoup de l'amour du Christ. Comme à l'accoutumée, la vôtre, la princesse de l'éternel Maman Tiffany Moukwa, dans vos maisons, partout où vous nous suivez en scène et moments. Croyez-moi que c'est cette émission que vous aimez beaucoup, qui vous édifie, l'émission témoignage. La humble, la princesse de l'éternel, aujourd'hui, je suis avec l'apôtre Michael, déjà, Nakati, il y a le Nazaréen.
vraiment azongi na ndaku na ye aza na ndaku na ye boyebi excusez c'est l'un des fils bien-aimés de maman Déborah. Sans plus tarder, je regarde l'apôtre, je dis bonjour l'homme de Dieu. Bonjour la servante de Dieu, Maman Tiffany. Bonne santé. Vous allez se rajeunir, hein? En tout cas. Merci beaucoup, Nagardé Yonano. Retournons à la régie, prendre cet élément. Si on peut nous donner cet élément pour la gloire de notre Dieu, aussi le plaisir de nos téléspectateurs, on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Allez, okay, nazokatela nzambe losako na se sikoyo tozokata losako sikoyo kuna nalingi nakatela nzambe losako awa aniva ale katela ale tozozonga sikoyo tozozonga tikelanga nzela nazozonga s'il vous plaît tikanzela yoka olingi libala olingi kobote olingi mosala mpona nini ozaki na nzungu na biso toutaki nango na bapumu kenoko na ya sous-vêtement miroir. Voilà. Tozo beta masolo, qu'est-ce qui s'est passé? Alors na tango wana ndeka na otoyebisa siko tango tomati na podium concert et bandi eloko na constataki makasi ya biloko touta na soki na simi kaka micro ya pam na lobi hier ya lelo eza lelo donc salle nyonso zo ganga so de même lelo ndenge tomonaka na ba concert ya ba musicien mokili oyo avant ba ya kobimisa album avant ba ya kosala eloko ndenge za la katope azana bisika ba utaka alo tango ba utaka soki a respecter ka ba principe wana nde bato bayaka ndenge wana bazotonda le mal eza nini même ata biso tango tozana ba eloko wana ezana ba porte net ya concert place to kota omona grand kotanga mabusela kotanga biso to simba mutu nyonso te pona okotsa ozomona ba fan oyo zo simba eza bato yo ko utiliser lokola ba bougie na yo ongala kobena na boko etika ya kota yo kota de même atala ndenge bato batambola ka wana ba musicien be bato babenga omona zo komisa igwe boss mutu bato bakomisa wana soki mutu auti na sadaka do na mbongo asi a travail yango tangu ya telemi liboso na bino boyemba yeyo umela nzembe boyembela avaya bimisa mbongo apesa il faut ayoka instruction. Oui, tozwi déjà bato boye tangu sous esprit na ye ekole biseki awa mutu azate bato nyos baza ba esprit dire ba compliqué yo nata wana apia bino ata $200 te akobimisa $10 hi akei bino botiko potana mais soki ba yebisa certainement to si tozweli déjà bato na kate sika bino ka bobeta ndako zo ata 300-500 boaki bino bozotiko zoka tangu bato bakowela ba mbonga ndenge wana soit okokota na ba concert à vide o ba coach na facilité po boza ba fan bozozo ba mbonga ndenge wana na yango mona ka bato mosusu okay malade c'est compliqué te mbala moko okufi
ozomona bana mususu ezalaka neti oyo baza bakuluna na badesordre aussi bamususu ezali ntango azozwa bambonga moto andenge wana omona kuluna makala ngaba makala mbeli na motu yo nde okufi ate bakati motu eleki na nzela motu wana moninga na okuluna mais le fait a été déjà proclamé na mbongo ya motu oyo utilité ya miroir bando bomba na utilité ya miroir nanga ça me permet ya komona motu nyonso ndenge na bano zana miroir nanga wana na bano mona tout le monde nde tobeta musique komona na yebiki ya mama Tiffany aza boye oyo azali boye donc je les voyais excusez-moi récupérer bétoile c'est ça donc ozopona bato omona ke omona mutu aza boye parce que na monde ya diable ndenge ezalaki po o travailler moto il faut yeba grandeur étoile mama Tiffany ana lumière siko mama Tiffany pona ko kuzwa ebo eza passe lokola salaka makamanza satan zo biso na distraction okay une fois soko pesi kanzela moko a distraction mama na sepana yo mwa samoko yango yo ochata mega siko soki ozwi vraiment c'est bon nzamba pambola yo ozwi ta ya kosambela pona ngote mais ngai na travailler ki yango na mwa distraction moko yambi pe baninga cet argent là okokelo chango tamso na activité na yo tamso na koka kolia yo te na ko bomote mais ko longolo juste vie de prière. Osombra yo zaki mutu mo vana 0 euro la muki obani ko sambela mais la longolo yo ka vie de prière. Mana sepana yo mwa samoko yango yo ochata mega. Siko soki ozwi vraiment c'est bon nzamba pambola yo ozwi ta ya kosambela pona ngote mais ngai na travailler ki yango. Na mwa distraction moko yambi pe baninga cet argent là okokelo chango tamso na activité na yo. Na yo tamso na koka kolia yo te. Na ko bomote mais ko longolo juste vie de prière. Osombra yo zaki mutu mo vana 0 euro la muki obani ko sambela mais la longolo yo ka vie de prière. Mama Tiffany tozalaki na pouvoir ko changer même mutu mateya. Omona pasteur ne boyaka liboso boye okani otangi bible osambeli na côté ya boyelelo. Alors na monde na biso esprit ba yebisinga déjà que omoni message so apesi batu mingi bakoyoka maloba nzambe bako sa désengager na ba vie na bino ekobo bako se désengager na vie ya masanga mingi bakima bino. Il faut changer le message. Alors siko tango ekokota pasteur na ngana kokota ba musicien. Na tcheli ba musicien loyenge babani ko ibina na ambiance c'est-à-dire ata ba okata nante. Alors influence ambiance na bango de kozwa pasteur tant que kozwa pasteur minute sengela ki pasteur bandi à côté et bandi koleka pona ambiance bina pour tant ko komona minute lekale ezate nzamba vandi biso to koma ka nzamba vandi na louange non ba louange nyo cezala kanza mo ceza ka distraction mama Tiffany futo yeba ke satan diable otozo benga Lucifer monde la musique banda ke pana c'est pourquoi ngala zala ki musicien ya mokilo mona matoi nanga neza kotobo nazaki musicien mokinde na bisibino place na keno la mokwa mutu na keno luka musique amokile ya kobeta musique sa kobeta musique na ba musique na ba musique nzambe ndenge boyemba ka bande ko na biso nyonso na pamboli ba yembi nyonso il faut toyeba ngo ke ba yembe bele ba se repentira te oui comment wana yebsa solo parce que ba sala ka exemple te ba yembe bele soki bazana kati église moment ya koyemba si c'est la prédication nda yo ki posa ko somba secret nda yo ki posa ko bima nda yo ki posa ko bima et beaucoup va s'intéresser à kate atabo sambela moi je n'aime pas la kati pour église pasteur a pays ou soit message ezo comme ce qu'il faut ba sambela ba musicien ka baba no yemba non chanter avec toute l'église s'il faut prier arrêtez maintenant les chants commencez à prier avec tout le monde. Alors bango mingi bazalaka lokola bazalaka déjà mais papa Michael bandeko ba kotala yo ba balinga pe musique auto ba mondaine soit ba ya mokili moi je ne sais pas mais lorsque tu as la oyebi pe quelques musiciens non très bien comme nani na yebi Werason na ndako ya frère Patrice un jour nazalaki wana na ndako frère Patrice parce que maman zaki na posa mona grand frère ya Werason to kendaki na mama kotika na mona ki bana Werason bayaki congé na bana ya jibe na yebi nani fali parce que je travaille à la Bralima na département nazalaki ngani na banoko garder côté ya instrument ba fali bango nyonso ba ferré bango nyonso tozana bango face à face ba matana ba podium ngana bano zala wana ba na mona ba yebi oui na yebi bango voilà si nani sans polémique sans citer les noms de gens ici si nani no hotel ça na bateau pe balinga musique mondaine wana que moto yo ana kisi mutoyo azana nzambe te na ba musicien profane na ba musicien profane eloko liboso il faut d'abord na ba signe na ba cérémonie oyazo sala c'est-à-dire na podium batu mosusu ba mataka na podium eloko liboso basi ba yebise dès ko zo mata na podium koma na suka wana koma na suka oyo donc kendezo et comme ça na tango zo wana ezana malobo azoloba vous allez m'excuser net ndenga na bano mata na podium ba yebisa tamsuna lobo be sumu faumu bukumu wala bilai
eza ba maloba moko islam so ngai na ko loba ngo ba yebsinga omoni na ko wana olobango 3 fois na ko wana kota drumer lobango 3 fois zonga na ko wana kuna lobango 3 fois tant na sina lobi ndenga seke na ju possession ya espace wana nyoso na bano loba yo bano sa bino ka lokwa sai boyo ka lokwa mulunge bo sauter et tu kata bilanga donc eza ndengwana alors ba mususu ezali par rapport à spectacle ozomona be spectacle mususu esala ma déjà na butu nde omona basala ke spectacle moko makasi basi basala ka ata basala répétition c'est-à-dire basala yango déjà na butu asali ti na katikati bo air moko aya vandi batuzo bantouré ya vandi obi ate cérémonie asali ba geste ya basi tango ko sala ndenge juste ndenge akosala net ba geste peut-être net ba geste abatteur ozoka non na yebisio kaka ndenge ba misaki sala non sali ya poyi na ngwa sala ni na ebite ngapete na pesi kaka basi nte ngala kipaka penza te soki ba pas Michael occupé te toi na mokili occupé te yango mama Tifani akoya asali geste alors na kati ya ba geste mingi parce que na kati ya podium ndenge bazalaka eza impossible pour moto aya na parfum apelisa bougie tout se fait déjà na ba maison na bango tango azoya yazaka na ba signe soit na ba geste ndeko banosala nde basigne ya banosala mais na ba mission chrétien nini koko la que mission chrétien oyo aza nzambe ya simba OK na ba musicien chrétien eloko liboso ko banga ya nzambe si tu vois moto servir nzambe mais conduite na ye ezoza la malamu c'est-à-dire il est kipit ala matomoko donc ma Tifani oya po yema na église na biso mbongo ya nini nanga eza $150 pour na carburant mbongo 1000 kinanga eza soko moni moto aza attaché déjà na mbongo cela montre d'abord qu'il aza na bonzambe te OK ozomona peu de deux moto azali ko sala entraînement ya ko changer ba serre ba koma peut-être ba chérie na ye ndenge alingi ezolakisa moto na nzambe te pona koyeba ke moto aza na kizi ezalaka mwa pasi mais plus esalema mpe kaka na bageste ozomona ezala mingi kaka na bageste ndenge ezalaka donc omonaka ke moto aza recommandé peut-être sala eloko oyo barecommandation mosusu oyo bayaka kosala mama na nga ezalaka te ke ezali révélation c'est pourquoi toyebisaka bana nzambe fu basalaka attention lelo balobi kete biso nyonso tokolata pembe na boyi te bolimbisa ngai bandeko basalela nzambe bayembi mosusu ekozala nango mpe moto azwi inspiration mais mosusu ezali recommandation oyo balobi na ye par l'engagement bazosala bayebiseke te lelo mpo esprit ezala vraiment na mouvement esprit etambola ekanga moto nyonso azala vraiment charismatisé na esprit na biso pesa bango couleur imposer bango na couleur alors ntango akoya imposer ke concert wana tokobeta ifo ozala na couleur boye ifo osala boye bato ntango bakorespecte yango or ke bazorespecte recommandation oyo moto azwi na monde ya diable donc c'est ça na côté ba musicien ya mokili donc ndenge koyi kozala alors tango biso siko to continuer to beti musique mama Tifani en tout cas mokolango mbongo ekotaki batu babimisi ba mbongo ba yambi biso ebele alors ngala yeko sala constat parce que ba orchestre monsieur fallait beta na sima na biso dango to si musique air biso to kiti orchestre ye na sima na biso basinga simba guitare boy singe katani basimba boy singe katani c'est par là que concert et continue qui sous malamu te dès que biso to kitaki na podium alors pouvoir opet nazala kinango ezala ke tango déjà nazobi malakati ya bar eza impossible batu ba supporter batika la sauce donc il faut batu basa nini ba bimanzela mokolanga ndeto bana kokola ndengwa donc on a utilisé ba makambo wana ebele ya kosala ba engagement ya ba makambo ndenge wana et puis ba makambo sous bana kosala na biso o mingi ndenge na lobaka nete na babiloko kokaba ozomona babiloko kokaba wana eza na ba garçon ezala kia ponga na yebso ko boma mutu boye Nicolas Koliobe Jacques boye na bomate mingi na ngeza la ki ba avortement soit na kangio ko bota na ba mibali na ko kabelo ceinture tant na moni que déjà senganga mingi aller na travailler ceinture nanga na kabelo na tuni nan peu parce que au na monde wana on va taper musique tout ça na ba kisi na bino bozaki na wana tawana pourquoi bolia ba membre ba famille na bino te mingi za batel banda parce que ceux qui ba membre ba famille na no aussi sa famille surtout mais pourquoi vous aura trop disons à cette époque là vous avez dans mission pour ba sacrifice trop ya ba mission seulement ba to bazal banda. Oui, basala kamingi mi batu ya libanda mais bazwaka pe na famille ezana ba recommandation net na famille fu ba yebiso ke pesa biso do basenga ka ba fruit intime ta mususu bobota maki misato boza mibali mibale mwasi moko basenga ka mwasi wana omona ta mususu grand sœur na bino oya sunga ka bandeko o wana mususu na famille basengi yo kaye soit leki na bino mwasi abota na noté lokola zana donc
bana nyonso bazana ne pas ne pesa biso na nkaye. Donc mais plus et ça les makaba nini ya masse pourquoi parce que bazaba toi public. So ozolingo comme renommé, il faut utiliser public. Alors na ba public wana eponakate. Monto akoki ko travailler soit mbongo, soit monto akoko travailler na mokonzi. Ya mboka obe ya village obe ya cimetière ndenge na yebisa kio a négocier. Tango asale loko wana aye na mboka musakolo aye ko sunga biso ndenge vani basaka lo sekita biloko ekita na sali manda wana ndenge na sali yango lelo eza 2023 mais na 2024 na 10e mois village o ba kopesa ngai 50 personnes. Tango ngana pesa biloko atoza na mois ya mai na 2023 mais déjà les contrats ça que na 10e mois il y a 2024 il faut 50 personnes. Donc oyoka kuna hôpital maladie muke mutakufi na famille mutakufi RKZ loko déjà tout sito sala ki yango le temps et aussi l'équipe peut-être une année. Donc bazoaka plus na masse pour comment muta public. Mais papa mais quand on check miroir on a assez à pantalon na yo ozokate et vani nango parce que ça déjà loko mo za travailler. Olala langai ko bina nyonso na sauter nazalaki na. Alors ndenge na yebisaki ke mama wana moluba tanga gangaki marge na boyaki endoki tanga benga papa bakosi nyoko oyo kosiri sa famille na gangela ke metangu na ke komi vana eli de dia zaka eli de dia et dérange ki ngai maman alobi boye pona ne siko ngai ne fallait la garder ngo na nzungu ba pesa ki biso dommage ngana zwi nzungu na ke ko pesa ndeko moko na yebise tala mikolo boye ba mère ba komo remarquer nga boma nzungu na miroir wana ke na pesa ndeko wana akufaki pour place atchaki on il fallait pas mbule zwango zo place akio tsango mbule zwa donc tinenga beli tinenga kufi ngala yebina ke c'est que yendi muto anoki tsango mbula natikala kupusa super kunate ninga kufaki esuke ka ndenge wana alors ti ko sala ke nazongi nanga subati kapa vina ngezo continuer donc on a tout fait ozo mona même un jour nazwa ka recommandation moko ifuna ke l'église catholique en plein cérémonie quand les sango bolimi sanga bande catholique ezalika vite ozalaki na motanto osalela ngam wana ne bateli misaka communion wana non book nani nini ya 20 ne ba matisa kango wa mama ba matisa ngo ya des sonnettes beta maka sikoyo il faut la que le code sa lettre nanga ina poster yango ekende na monde na moma wana parce que moma wana ezalaka moma moko. Donc, faut comprendre. Non, quand tu comprends les choses, tu as quitté un dos, faire comprendre les choses. Batombo livino. Tant kaka nenge ba obeta sonnet wana. Yo ko ta lettre ndé. Ngai na solongwa, mama na toki sa mondele bato bazana dibaya, ba yebi père Camille wana azalaki trop m'échapper azalaki makasi. Na moment wana ezalaki mondele, mais recommandation ba pesa inga il faut ça la makasi kaka moment ya zotel misaba. Kwa ko kisate. Ata la comité liboso à table ya o mona ngai mais bato musu ba mona ngai te mais ye azo mona ngai ozo comprendre ye azo mona mais akokitsa te akotika kokitsa ngote il faut que ne tina 3 tours na ndenge kendaka ezongi lisusu wa ekei ezongi lisusu na sibakiti ngasiko na tamboli na ba grandpa wana nazo beta pe misute nazo lobaka ndenge ba yebisanga kendo kitsa lettre nazo lobaka malobo ba yebisanga tina ina tombole la mana otala peka ye na kotie la mana ngala kiti tant nazo wana déjà ke ata fongole la maboko tangote. Alors, tant que second la kendo sala ndengwana ezalaki juste pour que nazo moi possession ya mboka dibaya place nga na kolela ki même ba côté nyo sa toso leki muto sa mabusela chauffeur de lit donc côté zo akapo na gloire wana ozo mona peu de deux ce qui to communauté na mai na ebale to linga to sala cérémonie ndeto bano sa pasi ngala bano sanza mbongo ba ndeko batangi nanga bande école primaire bayebi na ko sanza mbongo na sani boye plein ba bia 10 000 soit à 5 000 mama Tiffany botangi botam so 4 millions mama Tiffany mbongo na opesa bina omeboli yango dans 30 minutes si vous yebi sanga tio kita na escalier na yo obana oluka ba maison 30 minutes ekokara na 4 millions obanga diable azandenge wana so ngala bano sana so ina sandi mbongo na ko sanda tam so saki plein obe basse plein et sinon mbongo oyo ba yebi singa il faut bosala ngo dans 20 minutes. Ce qui est 20 minutes et que mbongo ezali ata frère ezali oyo kokomela bino etalinga te donc omona siko ba pardon ngala boyina nga 20 minutes eza moke pona minute kolingo ke na magasin ba okuta be bato monsoso e ko senga facture e ko zota okokatende bato donc ezala ki juste intimidation mokolo moko garçon moko utaka mangai eza kota dibaya ngene komona je ne sais pas ce que ça na vie yepe azaki na bakisi makasi parce que biso bano sala ya pe batembe wana so yepe azaki na bakisi alors aye ba master musu ba yebisinga garçon moko uti mangai kuna za terrible moye za tenga za terrible OK ba loki place to sala siko ba démonstration
Donc c'était ma première fois parce que na esprit nazalaki nango nazalaki na possibilité ya kosenga numéro ya sika eloko ya sika eya. Alors na bengi l'esprit na ngai na biso te na posa na bimisa mundele mwana mundele na kata bouteille ya skol moni bouteille ya skol wana na biso botela nga mai za na kati bo sale démonstration na beti boy talaka trouva ndenge zalaka mai eza na kati mais esopani te mwana mundele ya ba 3 ans abimi avant le kola mesa. Si on a yebisi alongola azongise na bouteille pona ndima kaza po numéro nyosa zo sala soki asali ngala osala ngo siko oya ngao na yaki ko gagner pota una bimisi mwana wana 3 ans azongise na bouteille akokate nga moko ndena yako zongisa babiloko musuto bano sala mama Tiffany bako yebisa ngai ke prière o il faut sala na croisement ya banzela faut faire attention ndenge totambola na ba croisement ya banzela ndenge zala ba victoire banzela nyoso boy siko place to ba yebisi nga je dois faire ça nu funazala nu ndenge baboti ngai et na kosala ngo 3 minutes na koloba malobota musutu 31 fois siko courant ezali qu'est-ce que je dois faire tam sona osala ngo na 18h ou bien 20h juste ou bien na 22h juste mais courant ezali c'est comme ça ndeba courant musutu finga batasnel ezaka bangote musutu pe na monde esprit to kataka soki objectif ezali ke funasala ngo na croisement oh donc dès que na hôtel mawana nzela avant na kata na koma na croisement nzela parce que bato bazoleka mito bazoleka na beta prière nanga so ina beti prière natali ne fiske bampoule ya ba voisin o ezali na balabala soit à lopango so natali ngo titi sina kamble na yebi ke point oyo kenda tina place tel na komi na tie maloba na ngai ndenge kaka baloba nia na tie maloba na ngai na zongi na kwe wana na tie maloba na ngai na zo na kwe donc c'est-à-dire reo wana nyonso na okatango courant so ina yeka natali na beti preti na kangi misoboy pouf kureke bato asnelo penza bazaka banyama bango te siko tango ezokata na mbala monga na okota na katikata nzela wana soki eza 3 minutes na osala pe 3 minutes kolongo bilamba na mbamba ni natikala ni na moment wana muto akomona ngai ezaka muto aza na esprit siko monde ya satan ezala pe na ba respect nango akomona ngai be akipete na sali na ngai pe makamu na ngai po aleki na ye 3 minutes au monde azengi ozomona bambute makamu so bakoyebisanga net na ba boulevard ndenge za bonete na ba 7e rue wana ba presse même singa likambo osala ngo na 12h siko imaginer boulevard ndenge mituka elekaka mais okosala ngo na 12h wana osala ngo nité mais tu dois bloquer place wana 12h po yoko tambola mbango te il faut sala ngo okay ozongi oloba maloba oyo pour bloquer nini na bato siko ngai na ko bloquer bato na incompréhension côté ya ba chauffeur ozaka mutuka moni papa te ngala kota e yondo zela ka versement bokanga mikuna pena mupanjo bokanga mimengai na zawa tout le monde ba ole quand barel te bele to mona na mboko ezala ngo pe mama na ngai makamu nyonso bo finga na bino ka ba chauffeur te OK il y a des choses oyo ezala ka créer na monde ya diable et salimi boye soko zali mutu oyo nzambe peut-être a révéler te soit ozali mutu na fétiche soko yebake makamu esa na po mutu wana nde mutu atelemi o manoko pesa bato akisa basi kolinga basi yo mopo linga mosi na kisa nakisi certainement madame nangai azali 113e femme ya vie nangai mama nasi na vie nangai aza 113e ya fille nangai alors ngai kolinga basi nangai nakisi ezali mingi bo bazaka bana bato ambo na bo bazaka ben poli omoni fi wana alinga mibali te omoni fi wana bango ipana bango babima te OK ngasi kona bano linga ne tellement nazaki na caché moko la loboko awa ngai sibona bano salela teke nasa na bute nga na bano sala nde caché na ngai soki na bimisi ka caché epesi kombo na yo Tiffany siko soki na pe ni ko tshana kombo na te na pesi ka exemple mama na mtana ba kombo na bolimisi na bengi kaka servanta za belimisa na tata kombo na teka ko be magi siko soki na bengi net magi na lobi makamo na lingi na lobi esili na kangi loboko na ngai magi na sali bizu ndenge wana chepeza ada soki siko na sali ndenge wana magi wana yemoko akobana ko approcher ngai yemo ayo kolinga yemo akobana ko approcher na kolingete kena ebisoki na lingo na kolingete yemo nda abana ko approcher ngai yesko wana sa ukabela ngai te yupindo ukabara te olinga na kabelo olinga na kabelo kimimbango fo kimamba onde na kabelo te omona siko na ndenge bafi balinga longo juwa na kabaka jumo kuta kabela ka $10 siko mususu ngana osalela ngo boye peut-être pe toyebani nzoto na mususu pe na koyeba nzoto te pourquoi parce que toi la mona kati na et permettre ngate na yeba nzoto na et ko étouffer makameze pananga mais lokola za netoi na kati moi je vais bouleverser seulement ba règle mais na kabelio comment o comprendre ndenge yo sengati na travail bon na ka ndenge za bona boko na pesio ta muso uti ko régler soki ngana pona ndenge na zaki na esprit soki mwasi uti ko mona makila na koyeba soki poza na règle na koyeba po na zaki na bikila wana 112 bikila biloko ya mwasi aza na règle na kolia te
Ozo comprendre. Et nini mesa soko te biloko na mesa ndenge za par exemple la mesa obendisa nibo. Na osimba lisute. So na otambola la mwasi akoza jamais na loboko mobile. Pour robot na ngeba no pesa autoritaire te que moi ça na loboko na ifo za kana loboko. Ata to tambola lekibo ngamona obalwaka. Yo siko koyeba te. Na bano gérer monde alors soki na moni déjà na kati ya moto so ito vani na ye par rapport ya engagement ya ba ancêtre na ye. Ndenge basala parce que ba famille mosusu bazana ndenge na bango mutu moko asala sacrifice ya makasi alcha ba liste siko soko lingo sala mutu wane mabe esimba te alors olingo bombe olinga sa eko simba te so ngai lokola ye mutu asengi ngai na bouleverser tam so ba règle local soit na seso ba règle douloureuse soko zo régler il faut na ndako mutu sa ye ba ke zo régler o banolela so comme ça pendant que zo lela ba makila wana nde na osalela na ngai kaka mais ça basi musupo bima bango zo ba makanda bango. Oui, bazali bon nazwa boye kolongoli kobota bazebele la longoli kobota bazebele mais nzambe pe asukisa kaka na mama ya mwana ngai ya liboso na loba abanda ko sambela te ezana batonso bakene na bango pe église te baza intime nzambe c'est-à-dire nzambe asalinga ye kaka ndenga sawa mama ya mwana ngai pona ba parcours ya kosana te ba avortement na sala échec ka moko ya mama ya mwana nyoso o mutu ya liboso na nga là je tire aussi conscience ya ba couple oezalaka peut-être ozana mwasi no po azana bébé ote to sala avortement po bébé azaboye kende pa ya moto wana toyeka mimisaka nga soko oyelinga mwasi ya ndenge wana na esprit na ngai balakisi nga ke ye azana etola makasi lokola bango bato baye osenga nga na ovana na naye soki akoya obetelo lisolo te nga lovana na mwasi no mpenza yango mona bapare ebele ote lokola bebe aza boye soki tovandi boye akenda te pa docteur même badocteur basalango avana na mwasi e avandi na ye na nsima basali écritage abimisi eze ngai naza ndiro mpo ezalaki ngai mingi ezalaki kosalela bamiroir bamiroir oyo ezalaka ronde wana oyo bosalela mingi basi basala babote moto petite miroir wana na banosalango mpo nazalaki j'avais 9 miroir wana siko soki ezali na journée ya avortement eza déjà oyo ekomi ba 3 mois 4 mois ese eyebani na quartier soko obimisi yango na bacondition ya bamakela banini bo ekosala opasi bato bakoyeba qu'est-ce que je faisais yo kopesa nga biloko nga nosa yelanga babougie rouge yelanga bo mais avana bimiso na vana wana mobali aza te mpo biso ozala na ndako na yo mpo soko boyi zeme ekobima te avanga na bima na nzoto na ngai nde na otravaille nango nde na obimisa na okosa na ngai nakobimisa na ezeme ngala na posa mpe na vana na epona yebaka peti wana deya na si na leka ye alors soki andimi ndenge wana nasali na kaka batamso nazwika poudre joli soir natie na nzoto bamédecin mpe basala na bango bamédecin basalaka ayebi bien ke zemi akobimisa na ye mosu mpe akobimisa no te akobeto mpenza bona vitamine mpo zemi wana ekangama kolo ekangama mais avandi na yo ozo comprendre alors nasali likambo ndenge wana nazwi miroir na ngai deya nasi nasali babesoin na ngai nde nazwi miroir na sikoyo nameni kosala cérémonie wana soki otikali nui ovandeli kanga excusez-moi opanzika makolo soki alitanga liboso ya makili ekweya misato ekweyi zemekei yo zelaka date no arègle ya mois suivant okoregle normal okobela te o mai ya moto normal so désavantage ya kolimwisaka bazemi ndenge wana okoya kokoma mpe na problème soki lelo ozwi chance akobala zemi ekoma 3 mois evandaka te ebima yango moko zemi ekoma 2 mois ovandaka te omoni mois oreglaki te wana mpe oreglaki te okoma na 3e mois mpe oregle te zemi continue yango moko ekei mpo na nini des fois basi bayiba yo déjà zemi na yo babotana na système wana to batikelo sikoyo possession ya kobimisaka bazemi ndenge wana mama ya mwana na ngai mama Tiffany beli de Dieu bazali meti lelo pe na yebite soka koma osambele ata na uti lubumbashi na meka kote alingane makama nzambe te alinga na yebaka te alors je me demandais nzamba épargna ye pona nini ngala comprendre ka quelque chose que c'est que azane ka mo pona minande ya nzambe mwana mwasi wana nalingaki ye d'abord te en pleine répétition yazalaki camarade ya mwasi ya moninga na ngai siko ye ayebisa nalingaki mingi balinganga te po baninga neti yo alingo te tellement azalaki mokusi mpe azalaki pembe ngai alinga basi ya pembe te na nature na ngai basi na ngai mingi bazala mike mwindo sikoyo ntango bayebisingaki o moni peti akrakako makasi naosala nini ka ndenge wana oboye les jours moko tozalaki na répétition tosisi répétition ya musique bato bakei totikali 2 camarades bango baye na mwasi ya camarade nanga lokola ndako tobanosala répétition ezalaki 2 chambre salon na katikati camarade nanga azwi sherine ye ape ayebisaki moni azosokola soki olingi yo moko krake ye na ndenge na yo ngai nayebi te ngai naosokola ntango nauti kosokola lokola ezalaki kaka na esui na biso ya minene wana alati ye alongwe na salon ake na chambre vous allez m'excuser atikali kaka
bise bobenga bise non atika na bise na sous-vêtement na se alali siko na poche aboy mutu alali forme ya mwasi boy nani boy bima na lingi na lata abaluki siko atalinga alibi siko yo po lata fona bima na obima na ngai te yango yo banga basi poane siko lo kwa ngala mukolo par rapport nga ngala banga basi do yo kovanda po na ngai te ka soko banga basi te lata ça va na pesi mu Congo na zuna nga mafuta na pakola na pakoli penzo to nyos na zui sous-vêtement tant na lingi ka la lata nde alongwe na mbeti ayaka ngai okanga kangai a même naza email c'est comme ça j'ai été tenté vous allez m'excuser c'est comme ça alors c'est pas avocat là le bien vous avez email ouais alors c'est par là nde to ya kokoya ne kokoya to koya nde akanga mizeni kaka na jour liboso mbala liboso pe après un mois on a regretté regretté nandeni c'est que yo yela kinga na likango ndeni kambala moto kota ça va pas de problème na yeko biso que ça va il faut bimisa c'est oté biso pas na biso batu bakufa ngalo il faut bimisa oté et pas na biso soki muta bimisa zema kufa siko osane ongala obota la kana bimisa zema obota nani OK mama nameka ndenge nyosa zoboya nameka siko ifuna kene na ba système pour nyosa opesa muta olinga te il faut siko na kene na ba système ko limwisa zemi soit na changer combo OK na uti ko travailler na ba mettre na ngai to kuta tata likambo nyosa na sala fi yango azoboya alinga kutu ko pusa pe na ngate mais siko il faut to changer combo abosa na combo na ngai atkosela artir makam na travailler papa base musuba to bazwa keza bangote siko pendant 9 jours ba yebisinga tina siko mutake no tuneze mezana akeute mezema ya chibuite poko mona nganda kweza chibui zema ya chibu atangi komo na nga atangi komo na to zongi lisusu to wana ngai moko na travailler na ba gros maître na ngai to travailler to sangisi makamu to sal to travailler 9 jours kendo tuneko atangi ka komo na nga OK ça va to sala makamu siko bango kuna ba komo décider je comité ba 2 mois o bazwa kotika mwasi mama Tiffany et pas na biso déjà ba mona ngai garçon moko très compliqué siko soyi ba yeko tikela nga mwasi seke na kozala ridicule et pas na biso po ya na nga na asentete bande ko nga ba sentete nga siko na osente na classe na deuxième série ok na deuxième na troisième des humanités qu'est-ce que je dois faire tant ba lobi ke ba ko ya samedi na ba 16h à partir de 14h de na Benimbula na sali ba prière nga na tondi si nuage na likolo mbula wane ko bana pe kaka na 16h juste ti 20h ba raté yango le coin de village mingi batu basala babilanga so raté samedi c'est que zakati samedi kuna ba reporter ngoli susu samedi so ça na benda mbula ta ba 6 fois allo mokolo mususu na lali na butu na yoki mutasi minga la litoi chibui zemi ya mwana mwasi wa Cesayo soko zwiete o mona mama Tiffany na lamuka wana nazana bakisi na ngane osona nzoto mena yoka na lamuka na bela litoi lokola ozokufa siko na ke koyebisa mama na ngai mama tala na lali bo abo kasi yo tela kanzambe te wana nzambe mutalobi na oti est-ce que yebi mwana mwasi wa tenga mina yebi mama bon kambala moko zemi ya lubi soki yo muto yebi soki yo muto yebi ndima zemi wana osiko soki na dimize na kotie wapi papa ko benga kenene pa koko na bino ndena yeko ndima toke pa koko ata na ndima ki koko apesi biso toye pa koko papa na biso yeko lana abenga ningai ma voisine na biso azaki na bandaka ba meme parce que na village to sala bandaka meme na ba briko ya mabele ba meme ezalaki esi ndako meme ezala pe mwa munene okobongisa ngo omoni bandonge bandako bandonge wana na mboka ozi obeti na kase sala kwa sima obeti obongisi yango otie porte bien bobani ko vana tana mwasi no mwasi wana na vana na ndako ndenge wana ya ba meme Marguerite vana ye tellement nazalaki na degu na ye na sali bakisi na nganyo sezo simba te na sanyo simba te na kelisu na mboka bapumula kenako wana na kezo singa moko o ya avortement basale lango toujours na banzanga kisi oyo tie likola mbeto na sia mbeto moi c'est so alali wazana zeme kobima na tiango 3 jours zeme zo bima te alors ifuna kene siko na vani na mwasi mususu na sokolite na ye na vani na ye po akufata na zeme akufa te donc na pratika banko nyonso akufa te ti ndenge mwana nga jeune fille nga liboso nazopesa mbote alpha abotama na condition wana donc azali déjà grande fille parce que auto soit diplôme déjà il y a 2 ans passé moyen continuer na université zate mais to tina ka mokonza baso ko makoki za nanu te donc azali donc ye azala ka fleur nanga soki na monika mwana wana des fois abunga kamakasi ozomona so oyebise loko ake abosani ngai moko na mona ke ngana na désavantage parce que makambo na bandai ko travailler na zota mama na peut-être et cause la biloko ouais
mais tant on a eu kokoma na mokamanzambe, j'ai pris le temps ya kosala ba délivrance na ye et comme délivrance za li procédure moko ça va continuer à chaque fois. Ce qui nzamba pesinga ataka message mobo na zwaka ye ba programme de délivrance ba prière ka ndengo. To bandi ko continuer tozo continuer vina biso toujours na kosala makamwa. Moko mususu na kenda na magasin moko ya Solbena bato bavana dibaya na intérieur ba yebi yango ya Solbena wana papa moko abanda koteka na kata zalaki berger. Ya catholique papa atilingi na ebite soki azala pe suna vie na ebite berger ngo azalaki mwa makasi na prière na charismatique ya catholique siko ifalaki to yiba mbongo parce que to bando salango so etolingi to bena mbongo na basuka sana to biki déjà bato bambongo ekoti ebele na koya na sombi eloko tamsu na $10 na sombi eloko tamsu so ya 7000 ou 5000 siko yo tango ko changer mbongo ngai eposa ezalika ozwa mbongo na nga okino cha na carton mbongo na bino so okecha na carton mbongo na yo eye pana. Alors tu travailles pour mon bien tout bien et magazo lelo bateki bateki le bateki ce que tu as na camarade ngali ah tu travailles na no pero na pe to meka ete tu travailles mama langai na kena sali makamula ngala ye na pesi papa wana mbongo atali mbongo ti alibi échange zate ah papa mbongo bele akazi alibi papa échange zate azwing selinga na zongi il faut na ça il faut na utiliser les kangu na ngabo kaka mbongo wana moko na vie na pesi likangu nanga akena sombelo papa akebwe papa azongi échange zate oh mais papa eloko ni nazo de réponse les aka échange zate mais azana mbongo tellement magasin ngo zake ba mindele biloko zake bele mbongo ekote mais na mbongo nanga boya atika kosima ngote a changer ngote échec musuna choix yango wana donc na moi si na ngai na oyo wana choix mais presque makambo ebele na lobaka ngo chaque fois ezala na ba mikolo ndenge basala misala bataka soki osambela rate bisika muso ezalaki oyeboye okuti moto azwi pilipili atie na kati ya carton atie na kati ya carton soit azwi bepengla mike wana atie na kati ya carton na yambo abo ngala kozo penza mbongo na tikeli ata 1/3 kaka na bendi openza mbongo yo komona mbongo na yo myoko kenda ndako boeta msoche na place monnaie na prudence on dirait ozalaki akolemba na tindika ba puku ba ye ba leo kala so donc ba 500 ba liate ba leo ka ba 10000 wana ba le ba bia 5000 nyonso ba le o ezaki ko récupérer en moto ngamo na travail on. Merci beaucoup papa Michael toko bana mikolo ekoya to continuer pour la lelo vraiment to komba makasi to continuer toujours na misala na yo osala que ozonga pour que o avancer dans la profondeur na yango liloba na yo ya suka na bandeko basi na conseil. Ouais, conseil nanga à chaque fois nazo insister pe nazongeli koloba ke témoignage nanga ezala pona ko glorifier Satan. Il y a toujours 3 points où ezala témoignage nanga po bozala éveillé moi na nzambe ezala éveillé na lobi ko ezala éveillé linkoloba ke tambola na crainte ya nzambe. Ya mibale il faut yeba ke diable na balcolite na mission na ezalaka opération et ce n'est pas une histoire et ça les maka pour tout ça asala ngelo côté sans effet non sans effet c'est quand tu es avec Dieu si tu n'es pas avec Dieu et kozalo ataba 300 ataba 400 effet et pour tout ça akosala ngelo côté sans effet muto azolo ba sans effet azata na bonzambete atambola tana ko banga nzambete ozomona le troisième point dans message dans ngelinga ko ebisa to ko encourager bato il faut cause la vie de prière dans le but banda ko bonera yo zala de vie de prière c'est-à-dire à chaque moment il faut prier o matanabis to pendaka na babisi muso o mati boy ta muso ozoluka eloko o luka mutu moko a cause la ta muso azali non de vierge un jeune fille moko ta muso azali non de vierge mais azana moment à régler o bien lingi à régler ozomprendre ngana koyeba na ngai soki na tuta na nzoto na yeba ke moi saibe na mbalite si on est na tout à nzoto ngai na okoleo kana business to vali wana na okoleo pendant que ngana okoleo menga na osala ba prière des conseils na ngai za la kamingi ba jeune frère ba jeune sœur ba papa to sambelaka une fois na beta li solo wana ja fois passé ndenge to zalaka la ba émission sœur moko bandola ta salamikate alati moi ba jipa amiko c'est parce que lelo ba sœur baza na posa mingi batambola ta demi nuit hein batambola mutakala ya osalamikate ne avani na ebonga nini na mikate yango mais ce que vani na ngamwa balabala kuna na senaye vous allez m'excuser sous-vêtement na izo monana papa moko azoya na mutuka akomika na mutuka juste atelemi na ngambo abwaki miso amonifi wana ndenge sous-vêtement izo mona papa wana abandi ko sala contact comme mari de nuit ya fille wana en pleine journée ndenga na sa serviteur boy ngai na leka esprit yebisinga oleka boy pona tu vois la personne qui est dans la voiture ngana yoki regardez en face Nathalie certainement na moni fimo kaza kuna position mi vandela ki amabe parce que ba sepe ba se respecter soute ami vandela position amabe sous-vêtement les hommes monana
voilà, le papa est en train de faire ça, ça, ça. Il faut prier, couper ce contact. Quand on a terminé, on a fait la intercession, on a laissé déjà. Papa, on a mis son tour. Mais c'est qu'est-ce qui ne va pas? À demeurer accueilli. Pour nous, nous avons eu l'occasion de ça. Parce que c'est pour ça qu'on a positionné à vendre. Donc il faut beaucoup prier pour vivre biso. C'est Satan qui est en train de travailler avec vitesse. Pourquoi? Pour y aller à Nasuka. Le coup, les autres travaillent avec vitesse. Donc, azotique à tenter. Biso ne va pas en distraction. Bakopé sa programme, il y a prière l'église, a raison. Et toi, on a un programme, les autres, on y a qu'à pourquoi? Ngana soukir. Bon, mon colobi tout me kobe, ta mama ça, c'est bien. C'est ça le problème. Donc, tout le monde vraiment dans le et vous avez la mingi. Le numéro de téléphone est allé plus 243 99 24 88 581. Plus 243 99 24 88 581. Bambote nanga pasteur Dachi, na maman Sarah, papa Alpha, na maman Mireille. Priscilla, bonne chance, ça va tenir. Merci beaucoup Sadonix depuis l'Allemagne, ma fille, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup na notre Salvation Ministry, merci beaucoup. Nous connaissons Balandibiso, Papa Guy Labala en Afrique du Sud, na Tiffany Labala, la princesse de l'éternel Zoé, mamie, t'aime beaucoup. Na ma fille aussi Lauriane, que Dieu te bénisse. Pour Papa Ndekobobé Moko, Nekab. Depuis les Issa, maman Betty Kokelea, na Usan, Zamba Pambola, Binonos maman, Myriam, la prophétesse. Je t'aime beaucoup la maman, que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci beaucoup na bayo tout bazali, awana bayo bazali à tête mingi. Ciao.